Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozolanda ngai ngandeko na bino Simon Poso Lobito nzeta moselu kataki rengunduka kamnya munene tembe sili bajalo bakufi bafo konti bakufi la lula bulu yeke bataria bandeko na ye tosolola lisolo oyo na yebite soki parce que bino pe boza na yebite soki bolandaka makambo susu ba video mingi parce que nga batindela nga ba video mingi na landaka après na observaka mbala moko pona pia réponse ezate na etidiaka nano réponse nga après na ye kosolo na bino nazo sola bino video moko na tali na moni ma concernant ya mwana mwaso maniki bwana ezana no pembe na tali nini video moko boya vina biso kofi ya msuba timi baka atolinga ono baka na via kote ya aza vie na biso so likambo ezali tokosolona ayayat lelo sope na kene kishasa na kokota conseil ata za na puta so tokute aza vie na ngato akusanche ngate na kotikala ka liki mais bino ko confondre so baloba na mutu vérité na kofinga te ngana kolibie jamais na kokumba vie wana na kotikala kofinga baleki ne totangi na bango na kokosala bongo te ya bino soki balobi mutu vérité o te olinga vie na te vie na za vie na biso mais soki berere rezali il faut ko bongisa ya mtu vie pas sokola parce que mutu nyoso akola na sagete muso mona sokola muso sokola na buzoba na sens wana na lobite na koko nini ko ignorer ye te aza ya na ngai aniti ba grand frère na ngai nyos jamais na ko ignorer vie kufi aza ya na kata ba ya les sokos azane berere moi mingi ya mso akoko yeba te pe mutu abungaka na ye pona sola pe likambo ya héritier wata pa makambo na ye ona moni yo ba uto tindela ba video o moni héritier na bandi na pa na héritier wata parce que tombe vraiment lisolo wana il faut za kaka yo na bandi pa héritier wata o moni na vie kozwa ka décision pona ba sentiment pété et là kaka na lingina sono mo muke parce que na moni video ngo sikile mi et au soko lingo zala bien na vie ya quotidienne zala toujours zala moi nini zala trop observera trop parce que décision ya kozwa mbala moko ezala berere beli parce que natali video ya nani mwana yo na tele video na makamsu ya maniki azoloba na ba makamsu bazoloba na kokota pa epa vie kofisima omoni déjà eloko mususu ekoko tsia o ranki na bato ezelo mususu ya rek moko mukie ya mususu yoso eberek wana te mais bato o ebosana bango ba moni ngo me batiki yo ya mususu na berek wana héritier yoka onga na zoloba parce que na ekotala na moni mwana ya babia oyo soki azako beta pa na yo ba musique bokena soki pa Angola na moni litsolango eselinga moi eloko moko boye parce que batindelinga ngo 3 fois na zoni ngolanda ngote na bi fona loba mwana babia wana oyo zwaka yepa ya ozwaka bonoko beta ni bokena ngani so bangola après yo kolongole nde mama ni pa landa kipena makama mama nete héritier omoni mwana wana il fallait continuer na ye bati miso ba te bilobela héritier il fallait continuer na mwana bia babia wana tuna ngapona nini omoni eloko mbala moko ndengo longola mwana wana epana ye akena na makanisi misusu wana ya ondeke provoquer kisi nzoka ba problème parce que là na mona ki beso ko loba likambo wana te parce que mwana wana déjà akomaki déjà na kuya ya déjà eloko ki asomona ke eloko moko boye ça va sortir bien wana na tso apprendre ou à laisser héritier parce que na moment oyo yotango longola ki ye et pas na ye ebime loko moko boye neto jusqu'au temps na au rappel ebima déjà polémique moko ke kota wana héritier muta ko sayote et kota polémique pour ni mwana na déjà so mwana akomaki déjà na avance na yo okomaki na ye déjà akomaki déjà musicien na yo après moment amona mbala moko pia oyoko so attente na ye après na ye komona mwana ana sans suite siko mwana ne pa na ye héritier akotika na ba rankini mingi na motema
toza bato même na yeko tala mama na yepe après na kota na makamususu nazote ya pe maniki soki manike re mususu eza na yo mama bomba kabana omoni munoko na sene bisa bino ko loba mingi ekebe bisolo ba relation ebele ekebe bisolo ba opportunité ebele ye musu lelo pe soki mwana na longwa nani héritier wata longola mwana eza pe pona yo maniki parce que botina nga video na ote parce que mosoko ko loba likambo yote maniki akomi na suka ngabi no akokoma na suka ndenge ni mutu akoma na suka te nzambe nde yebi ndenga mbemaka place biso to suka ya kande nzambe nda continuaka parce que lelo pe soki mwana na lelo komo so ba problème mingi siksa mwana soki le bulu yeke eza pe yo maniki olingo za ba problème trop na bato nena kofungula mwana na motema ba bisise ba se beleti na yoki tsu même fali wana ndi olobaki o fali ni na ko beta na ye a prometaki mwana na soki lelo pe fala so ngo aningo sala eza pe yo manike oningo sala problématique lokola kale swa sika mutasala ka bongo te et loko so bebe sela mwana na petit babia na musique eza babia lelo soki pe okomi ko kene bulu yeke okomi mutaria mutamadaila eza mama na bino mutasutso pe ne berero wana mama bomba ka mwana mama mulikitisa parce que ezelo ko mususu pe malobeli na yo mabe maniki oza lokola mutu moko batie okaba batie rabote ya ko loba mabe elo mutu oyeba pe ko solo na bato lelo so mwana ko motelenga na boyi nde na moni wana mais na yoki pe ba voix babia nzabe babia so mutu alamu kaka to sala ko boni la vie continue soki voix wana mwana na koko saka ba place te ba papa ne ba za ebele ba koko sa pe ba fitlingi po ne ba zo sane parce que ba be muso ezalo pe nani manike fungula motema ye pe muto zo tsa mwana na ba kali mingi batu ba boya kai ta ngala yoki yango na landi yango bandeko na bi na loba kaka na za na swate lelo so pe to komene be rera bongo eza pe manike ozana be rere bele yeba ko solo la ndeko nanga mwasi petit frère yeba ko solo la na ndeko mabete lelo ndeko yo solo ba kisinzo ka suki ndenge ni na kekuna wana ngana yebi makam na bino te soki ndenge nini wana wake na ndena yoki wana parce que soki pe lelo ndenge nani kisinzo ka komi wana ya msupesa de règle na yomoko parce que héritier po alongola mwana alongola mamo mwana na misiki babia na ndimite zaki mwa facile seka yoki pe makambo ebele olobaki pe makambo so ebele yango na pe sali pe mwana na lelo mwana na ko nzabi ka muteye baka via mutu mwana ko so bata ebele bete batata ne bazale ba papa lekine baza ebele ba so ko kadre mwana na tindenge ni ata fitling mo sana mwana wana et puis singa moi mawa vraiment ba misiso ba kolanda nga vraiment bo satana mwana na fitling ko bandeko babi wana bokanisa ta babia bana mambo bokanisa ta babia na likambo moko bosunga mwana wana soki na yeko telemela bino boye bosunga mwana wana mwana na akomokola pe mutamadaila mutamandrandela soko tango bosunga ye boselita fitilingi moko to nini ba misusu ba koyoka nga bosatana mwana nilo bose belete na kotanga pe héritier kaka héritier na monde kola asa longole na yebite mais ba misusu bozaliwa bosunga mwana wana na ona yelila ndabo wana héritier wata ya monde na lobike eloko musu avon sala na ndenga na yebeli bazwaka mwa kosoka décision na kandate bolanda mama na bango te bokanisa ta babia na likamu ko pona mwana wana e osala bien na koti suko pa ya ndeko na biso Kofi Olomide namoni pia autozwa nini passeport diplomate félicitations vie eloko mususu naika na lobela vie ndambu après na kata na ngana kende eloko mususu na yeko loba concernant ya vie na biso Kofi saka na place no ya kistar ya mususu omona ngana lingote ya ndenge na linga kana ngayo awa saki place no ya kistar omoni kolinga kobeta na kaba mabakuti na bano ya mike oyo bakobebi silo personnalité na yo kolinga kokota pe na ba makambo neti ya ba polémique moko ya ba kwanga na priorité fais ta vie mais yebe loko nino koko sala
omoni desi ba video zo bimana ke nini oneti héritier amema ki soki kisinzoka pona approuver yo suka olobi ke kisinzoka nani héritier amemie pour approuver avi ezali kama approuver te omoni na vie eloko neloko ezaka na ngonga nango ya mususu héritier amemie ezaki mokolo na ye ya mse pana yo pe ndeko memaki olobaki neke pota Rwanda awuti pe pota Rwanda yake sikuwa yitsuko pota Europe eza ndenge mibale eza ngolo likambo ya ba polémique wana te ya kokomi lobe bele wana parce que yo moko lobike kisi nzoka kotika la kokima yote kisi nzoka koko longwa pana yote ngamo pe na yebi kisi nzoka tandinga za pa héritier jamais ko bosa na yo kisi nzoka ndinga za wana bana membre bo mata bo kita aza fana kofia libele ya lobi na ya lelo simo kilikizonga na sens wana kolingaka te ke loko mususu oloba kana bana na mususu bakoma na ba responsabilité na ba ya ko manquer yo ya mususu na yebo bande ko mususu mona ko toninga ko teni na vida mususu bona nde ba video vi koloba mingi wana yana una tina te omoni loko mususu ko otali na misu vi ete ya mutu ba petione mususu bakoko loba na yo mais o répondre bango te yaya ndenge swaka swaka makasi lala lulala depuis ki pomba yana bino awa makambise bele bandikono ya musicien na zo bongisa kaka suka Fideline Mukanya na Afrique du Sud terre munene na zo zele lamba ti siko na mona lamba ngote so posisi na yebite tala baba kambo ko yango na ya ifu ya akadraka ya kabulaka te vi ato sala berre to ibo sala berre ko sapela malamu félicitations d'abord na moni nini na yo wana passeport diplomatique ya diplomatique na moni ngo ya rouge félicitations mais changer comportement ya na zote ni bana wana ba héritier wata ba aleki ba kutu baleki bana pana yo okino sala ba débat na nini okino sala ba buzoba na bango na nini ata yo soki ba to lobi bo oya ngai onzeta muselo wana olinga ka vira ti na linga ka bino mi parce que to sala be omoni mboko na biso sala be re mususu ebele be re mususu ezo bana pe pa bino ba misise pe buzo so désordre songolo pakalo kwa solo rana oyote ngapi na sona ote bino tika la kakabo bonso to sa union dengeni union bizalate parce que bino nous sommes ça bona séparé bongo biso to so na biso ko ba bulu yeke bo batare batamadaila mama batamandrandé bata samizanga to kutsuka wapi to sana place ta wa ko yina yini opa kulinga ngalingi je m'en fous j'ai fait ma vie yangwana na soluba parce que vie oza mutu moko sa star monné mais oza ila star na yote bino musu ko landa te omoni lo musu bo vie pezango nano kolingaka te balobelaka komono na babuzuba mususu ezo siso kari bana pe basokola bamonaka ki papa na biso toujours ba polémique ni te ate zo fulo na ndika kisali te net bana net héritier ya msa ko ko manke obo na ni yo moko bandi buzuba pana ye omole lo kwango et comment sous concurrence pour na kobengisa mutu na po et comment sous concurrence ya msu yo ya msu na ndenge na yo ozaki na projet msu otinda mutu ngo ndenge yesu kwa ya tindi le prix na le dé esa ndenge moko te esa ngo lo kwa sika te vinanga ta una lande misonga be miso so otinda be misa kwa na pio dibo o biloko moko ya terre bonde c'est que pas na biso na mboko na biso ko bolinga mutu a évoluer te tika pesa mutu nyoso chance ndi na so ba mwana babi wana okopo kubenga mwana babi wana abiteke pana papa na beteke pana yote ville obite ba petit babia yaka to imanzimo moko toto sa e ba nina bino tamwa nini moko boy e ko sala pe bien esa fierita mboka ti mais bino bozolinga na ka ba polémique wana mwana babi wana vi boko kozwa payit tala manike ninga komi bola na manike te bosunga mwana wana parce que modèle na tele ba vidéo na mwana ondeka so lobela héritier ya mususu so na bingo linga kuyamba te mais na momo yo botindela nga vidéo ne pa héritier tala botindela ngo akozwa ngo akomona nga koyoka nga bosunga mwana héritier quand même soko ko benga nga e kosala nga bientôt solo là parce que déjà ndenge na moneli bolanda mama na yete parce que so bolandi mwana mama wana mama tokolia loso na ndonge parce que ba longe zate bokanisa tababi
Tarande mwana na komi na basusi mama na komi bulu ye ka komi mutamadaila mutamandrandi azikanisa sa komi mutamadaila akoti na tele pa komeli ya komi asa mutamadaila mutarok sante tala sike sa sakoli bino so bibolanda kaka wana bana mamba mabe ekozala c'est l'Oscar to yoka kika félicitations pe na yo pe lisusu état d'esprit de makambo na sens wana na onga na lobi selon ngai ya msusu boko ba pour viende yeba kusura na baleki to tikala kana yo kulinga kati suki eloko likambo zaboye ko sala ngobon parce que kombo ne ba no bima kaka mabe ya ato selu no madamu ba mona onka mabevi ya msusu kanisa ko tenga na lobi la te wana za ya na nga baleki ne dota lelo songa na kiti na mabelo to monde na vie to kusuru na problème na vie ta ya na nga mais il vient de alinga siko ba yebisa ba vérité loko bino bokoka kati butsika ngana yebisa eta ozala be rebelle ko ba rebelle boko no dis nde ba video les ole bino ne kiti bo wela ne quel écart bo wela na mwana ndi loko ni tala kaka umonte ki sopa yo meke bimiso sopa kundungu madasi mabalada oto banda ko bina kala sopa kundungu dasa mabalada oyebi yango wa mutakala wapi mutalelo to yebi nzembo wana sopa kundungu dasa mabalada tala namone ke longa na kokoloba wana te lolo lula la bulu yeke bataria teke le bumba mboke za ya kukufa na sans wana ya wana ngandenge na yeli na yekapo na bongisa maluba parce que maluba wana eza la tina te eza fierté na ondenge pito moni passeport wana nzamba zwa lukumu parce que mukolo no yangona pe kokiti ndenge pe mukolo mwana mwaso pe ba nani ake côté soge pa hérité mukone pe ko eza loko te ke to ba polémique ezalabo o bana ko luba bana ko sa vie eso si so carrière ato lobi na yote lelo kofi vie ato lobi to ozano kaka kofi mais soko zungo be sa kombono bopoane na ba discussion ya buzu na ba masolo moko ya kwanga na periode yo koki ko memanga ite mutu mususa meme esaka gloire de tout est grâce ya musuna nzela no ya musuna ngana yate boy sikubo no saba polémique na mwana wana ekoma makambo bele mutu fike ezaki tokote bo sungila ngandi mwana na babia petit babia iko salade bolanda manike te so bolandi manike to bamba kaleso to lata kaleso ya zigida parce que manike bulu yeke mwana mo sala bino ko fana batu te mais bo kanisa tamu babia na likambo moko pona mwana wana ba misiso no so bolanda mena so telme na mingi pe hérité wata so ko be yangi ko salade na lobi ndenge ngona parce que na yebye belé na kata makambo wana na liko loba nyonso tute mwana wana bosungai atape bakufi baza wana vi ozo kanga supu benga mwana nata bosene filtiling bo isala kitoko isa voix wana na yoki voix wana ngadi babi alamuki to ça ni vanité de vanité ya ona yoko loba hérité pe na sens on a pe ndé na landi ba nini batimuso ba loba wana yé papier ko ba zalaka pe na maîtrise ya mso moni pe likamo bongo ko lingate bati misuba ya ko yebi soba ba misu ndeto na yebi subino ba conseil na bino misolo ba za mo ba conseil kwa na pion azomo na ka intérêt na ye nzoka so yeba te ke ifona protéger pe patron nga parce que lelo soki mabe koti musale kufi so na lobi nyonso bo na za kaka mabe bino boninga ka vérité ngana kuluba oyi ko yeya na za kuna te na sans wana tala mboka ndike sokende soki mboka lelo pe kumi na bulu yeke tokoli tozali kola dark c'est que biso nyonso pe e bandina bino parce que bino peso bolobi mo moko bope makampe ko saladi mais bino moko peso bataria batamadaila batamadrandel lolo lula la bulu yeke bataria Aimé Léon à Londres modéliste munene Jackie Kalala na Londres makambo se bebi na mboko yo tout ça la kobo ya mona ndera yeke kana yebisa bino bana mam vanité de vanité eze loko moko te ke neni vende na solo na yo yaya abongisaka ko zala nzoyi to ya ko swa biso to ka passe zala tonga to tongela ma to vanda ete lambo nani vie ko film da sombelinga eza excellent ko zala nzoyi to tika baninga na passe batika la okati alelo soki ye mutatika biso na ba te sunga baleki zala na baleki malamu likambo zalibo obengi baleki no botu e ko zala die parce que yo ndeka ka mututika la somme mutama ta kito za yo
wana nyuso bawira nyuso babaleki ezala ba JP Pierre bane yo mto sa yesu ko otika la wana kulinga kate oza kana ba polémique na bana wana ikitsa obiente ikisopa dans ma balada hein okobima room nani obimeke banyoka mutu no sakoma ko kima yo nzoko za vie moko boy ozana mabe na ozana malamu no mais siko mabe na yo ezipi malamu na yo parce que makamsu eza ya kolanda te ya wana na ikana sona bino boza malamu butu malamu merci bataria lala lulala